Coucou mes abonnés, coucou tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Bienvenue chez Jika, la mère des nations. Mes étoiles, Jika TV News, toujours ensemble avec vous. Tout ça là, toujours force Nabiso. Pour na osepelisa bino quoi. Tout ça là, toujours otoko sala ta ya muke kaka. Poto no bakaki non. Tous là toujours ensemble avec vous. Merci beaucoup na bafani ya mopa omokonzi. Songambeli Quadraman Yemoko Papa Banebele. Merci beaucoup na bafani ya Mamasi parce que les solo tozo betalelo za Mamasi hein. Merci beaucoup na bafani ya Inosubi Tigre Molodoy, enfant béni de la RDC kandengida da taifa benga kaye kaka ndenge moko pe sino manga mama wa taifa. Rien à dire. Merci beaucoup na bafani ya Fabrigas le maestro. Merci beaucoup na bafani Yawata bozo ningisa mikolo poto quoi. Babi moura de la presse azana poto azana Paris ningani mais nandenga mablamu ezana ndenga mabete et ça là bien oui et ça là bien mais ezala toujours na promotion et artiste ezala pona ko Emilie baninga te. Merci beaucoup na bafani ya faire rigola papa Eve. Merci beaucoup balobi Robino Mundibu visa refusé. Makamongo tozolo babandeko naza na problème na musicien tamboko te. Makamongo tozolo bayangoyo balobi Robino Mundibu visa refoulé visa refusé. Na ndenge nini yo artiste musicien en plus oza président ya orchestre barobo elo visa ndenge nini c'est que cahier de charge moins ndule moins naza lelo kwa kolobebele te ba courage de konabiso Robino Mundibu et c'est dans sabino que il faut travailler beaucoup un peu de polémique. Yo omi porta omi beta tolo okoma porte-parole ya musicien muninga na yo. Yango na yebisa bino ke na mokilo chacun pour soi Dieu pour tous. Batu bandi marabiso te voilà lelo. Chacun pour soi Dieu pour tous. Omoni muto banda okende koleka na batefu ozo finga batu pona ye, ozo dénigrer batu pona ye, ozo loba mabe pona, ozo bosana ki oza musicien, wana carrière, wana bato ba pressera yo yo moko, ataka na ba danse na ya ressorter ozonga, ba sepelaka no ka bongo. Mais on dit mino comme atala kuya mutu wana a aucun jour a olinga lexo liboso po ya zonga sima na monde na musique na monde da showbiz et là chacun pour soi Dieu pour tous et le rotobo sanara yango wana yango ba musicien na biso ba comme ça ba bêtise belé. Quand est-ce que yo musicien o comme porte-parole ya moninga no musicien et ko salima jamais et ça là qui entre parenthèse. Merci beaucoup na introduction na ngana lobaki kelelo to lobela makambu ya Mamasi na seki mingi na moni na ba page rebelle soi-disant prophétesse Moko ayaka na ba prophétie alala la muka lobite tata nzamba tindi ngai na pesa prophétie pona Mamasi sindi le cœur azali mutu ya bakisi azali ndoki azali momeliba makila aza vampire ya melara makila ya batu ngana zali mo santu tata nzamba la kisinga na butu. D'abord histoire ya tata nzamba la kisinga na butu ezala raté, c'est faux et archi faux. Parce que tata nzamba la kisanga ala kisaka yo ala kisakanga ala kisaka ye kuna ala kisaka mutu nyonso. Donc tata nzamba za na capacité ala kisabatu ebele. Wana penda na bandeli tata nzamba za na capacité ko la kisabatu ebele. Bato bayake pa na biso na ba prophétie ya escroquerie ya lokuta tata nzamba la kisinga c'est faux et archi faux. Ezala manipulation émotionnelle o ba utilisaka contre biso. Il faut za la maele pour comprendre. Alors moi si moko bo la muka lobake non Mamasi aza vampire amelaka donc makamnyo sobozo mona na internet et a domina boya sala boya kenda boya zonga boya. Mais na kamwe lelo balobi naza contre na lobango bien naza hypocrite kenzoto ya mwasi ezala libanda mena kamwe lelo ezana bato bana nzoto na ye mama prophétesse e bandindenge nini mosali na nzambe il fallait makamwane comme la biso ba païen il fallait makamwane comme la biso bato ya masumu bato ya mbeba bato ya mabe bongo yo mosali na nzambe moto nzamba ko lakisaka ndenge Mamasi akomelaka makila bato
moto nzamba akolakisaka yo place mama si afande eza trone ya satana soki mpe atubeli te liwa na ye ezali mosika te ebandi boni nzoto ya moyenge bene ya libanda batante yo boni tata nzamba alakisaki yo te mobalo aza koya ya koye kotante yo makambo wana esengeli ezali pa biso bato tobengama tozali bapaye me tozali bakretien nazali nanga mondimi simple nakendaka na eglize aleluya amen ekombo na nzambe ezwa lokumu amen siko yo mosali na nzambe. La famille, méfiez-vous. La famille, méfiez-vous. Tu as traumatisé une femme. Tu as parlé des mensonges à travers une femme comme toi. Et vous avez utilisé le nom de Dieu comme l'habitude. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a tant. Et binope bozalaka ba faible. Binope bozalaka nami. Donc bozalaka pe na banzoto yoko kende libanda. Toganisa reza biso ba païen. Mais un certain moment respecter les gens. Un certain moment respecter les gens. Ce n'est pas de votre faute. Parce que tango lalo la muki olobite na lingena sala base na kom na sima komba Koffi Olomide. Na lingena sala base na komba musicien moko boy kinganti. Yo moko okoko sala base wana te. Eza na bato ba ko permettre yo base wana zo ampleur. Eza na bato ba ko zo base wana babandi ko panza yango. Ekende gauche droite, ekende panzana, ekende to zalaka na ba prophétesse sebele hein. Ba prophétesse sona to bando kutana na bango na ba plateau bandeko. Tolemba makambo ba émission. To bando kutana na bango na ba plateau à tournage. Ozo mona nde prophétesse na prophète bazo préparer émission na bango. Bakoloba nini bazo sala sketch. Baye pe na mutu na bango soi-disant zala ki peut-être na problème. Nzamba saleli. On a benga système amakiona. Mais yo molandi ndoko eba ko discerner, ça ce n'est pas vrai, hein. Ça c'est faux, hein. Ça ce n'est. Mais nous-mêmes là, en étant des journalistes, on a vécu ça dans bas plateau. Mise en scène. Ce n'est pas les problèmes. Tant qu'ils ont foutu en bon, on a oyambi et c'est fini. Bozo permettre bato modèle wana ba ye ba fingi moi si moninga na bino. Ba lobby mabe pona ye ba choli ye abengi muninga na bino mwa sindoki bo permettre yango bo sale loko moko bo bouger ta petit doigté bo bouger ta petit doigté mais lelo nazo kamwa babi ke no bana mutakala na ye Nathalie Bandekounanga na seki na lobi, mais c'est vrai ou c'est faux? La sainte Maria, la femme que Dieu parle matin, midi, soir. Tout ce qui se passe à ce moment ici, Zamba Olobelaye. Pourquoi Zamba Olobela qui était qui? Kibo motonayo ezali banda. Soyez vigilants la famille. C'est très important. Soyez vigilants. Ne croyez pas que neto lobara oh non maman si alobakate, maman si aza mutema munene, maman si vraiment zana passe la famille. Sobo lobi bokota o balobara sekele ya motema, to bokota penza na bandaku na bango privé bo sentir o ba monaka. Tant batu ba finga ka bango ba mafinga modèle wana na internet. Bondi mangoti. Yango so olingite ozala. À la base, il y a monkerie. À la base, il y a humiliation. Il y a un décomo boy quelconque. Mi batte là. Mi peut ça respect. Et ça vraiment très important. Non, mon atina morote à Robandara. Ko denigrara baninga. Ko kitisara baninga. Ko humiliaka baninga. Non, mon angwatate.
Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci beaucoup pour nos commentaires nabino. Ba commentaires mususu nazo mona nazo seka kaka. Nazo ebate ceux qui na répondre nini. Nazo ebate ceux qui na lobanini. Alors eza façon nabino à témoigner bolingo nabino à travers ngai. Ngape nazo zonk c'est labino toujours bolingo wana o bino boza ko témoigner envers ngai. En tout cas, merci beaucoup na ba commentaire nabino. Boye ba ke commentaire nyonso komaka. Nyonso. Kande oyako che commentaire na yo na mona kango na sepela kanango peu importe façon komeli yango na sepela kanango parce que soko landa kingate olingo tia commentaire te na sepela kanango. Merci beaucoup la famille. Alors ba fona mo pa mokozi na zozong sabino toujours na nzela boye ba ke non le 19 juillet concert et pour deux maison betama et rozala sombo. En tout cas, bomi bongisa. Ndenge tozozong sabino toujours na nzela. Bomi bongisa et rozala sombo. Alors, topekisa mabe. Mabe eza na tina te. Kofinga neza na tina te. Koina neza na tina te. Kosala mabe eza na tina te. Ngana za mopanzi sango na okufa mopanzi sango. D'une manière d'une autre, ata lelo na olobela lisu ba musicien te. Naza toujours peut-être na rubrique moko na créer pour kaka na s'exprimer na batu ba yo kanga ke na lubaka parce que eza musala nanga. Voilà. Alors na yango nazo senga bato bazaka na bitidi ya kofinga gratuitement. Arrêtez. Ça nous amène rien. Yo Depo banda finga. Tu as gagné quoi? Rien du tout. Tu n'as rien gagné. Tu n'as rien gagné. Prévenez mon travail, je le fais par amour. Voilà. Arrêtez de soutenir le mal. Parce que tout ça, tous en cas de recherche, il y a visibilité. Tozo luka visibilité. Tozo luka ba mona biso. Tozo luka mokile mona, mokile ndima, mokile croire. Toza kaka, toza ba soifé ya visibilité. Nde loko to comme le roi va vampire. Donc visibilité kaka nde mot de passe na biso. Oko boma mutu po na visibilité. Oko kata mutu kingo po na visibilité. Donc likolo visibilité wa capable a resala nyonso mutu akoko sala te. Na cosité c'est la pire vérité. L'icolo a visibilité. Ah oui, l'icolo a visibilité à Pamba Oyo. Tu peux tout faire. Mais quelle honte, quelle humiliation. Quelle honte, quelle humiliation. Et la femme pareil. Soba yelingaye. Na olobanini. Bolimbisa ye to bosanite. Tango ya yaki ko finga muninga ki amela makila. Ayoka ki angondeni. Ayoka ki ango bien. Habité. Ngape na profiter nde bazo finga mwana mwasi oyo. Nasala pe kombo na sima mwa mwasi oyo. Nasala ta kombo ya bien te. Mais nasala kombo na finga ye. Nalo bakaza ndoki. Nalo bakaza vampire amela makila batu. Comme ça bato ba inaka ye ba ya verga. Ma finge tikala ko apporter mutu trophée te. Au contraire, ma finge bene la mutu benemi gauche droite. Bayaka en désordre. Bayaka penza ona lobaka penza que non o mona penza benemi bazo bima gauche droite bazo ya côté kutu bazo yela yo moko zo yeba te pe oko ko maîtriser bango te. Ma finge tikala ko apporter mutu eloko te. Et tikala jamais quoi porter motoloko. Ma finga, jamais de la vie. Jamais de la vie, je dis et je répète. Alors on doit changer la famille. Mama se akotikala na admiration nanga pona libela. Pona patience, mais il dit que moi, je na yoka douleur tina makambo ikomela kai. Alors si c'est vrai cette femme bazana mutakala na eli banda. Bon, nako sengela e pardon, mais en réalité maman prophétesse. Tango Bible yango moko zoloba. Salaire ya masum eza masum. Mais nakoki ko beta maboko te ba sambusa mwasi muninga na ngai ekosala ngai mabe. Mais yeba kozala na limite na vie ya moninga no mwasi. Eza kitoko te. Bozwaka ba courage boko selaka baninga na bino basi makambo. Asali eloko te bomona na te eloko moko te. Oyepe o utiliser kombo atata nzambe. Boni mutema mabe makasi boy ma Charlie prophétesse. Boni mutema mabe boy ma Charlie prophétesse. Toza batuko.
On est ensemble, la famille, je vous aime, je vous adore. Il peut donc toujours faire ego la paix, ezo inda mabe, wata paix, ezo inda mabe, bodoze nanu. Côté ya wata, na faire ego la bodoze, polémique mikolo ye ma be makasi. Bodoze makasi, on est ensemble, tolinga musique na biso. Ndenge bo beta na poto wana, ndenge fer azo beta, ndenge mopa azo beta, ndenge musique na biso, ezo vibrer na poto, et ça la biso bien. Alors côté polémique, bodoze, moi mouké, et ça la biso bien, je vous aime, je vous adore. On se retrouve demain, bye bye.